Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Boza la décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekuna fanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema Coin Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ko Twitter igasimu ku 099 701 81 134. Wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, c'est une pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Voilà, bonjour, bonsoir chers fidèles téléspectateurs, internautes, bienvenue sur Tindika TV. Et on est makambo quand on est au Taratina Souska, on est vraiment tolinga ko zelabino vraiment d'actualité vraiment. Et on a vraiment mkololelo vraiment to kiti awa to ko luka to luki tara mutango lingane kote ke ba émission le kana ba TV lingara vraiment te ba bilo ba émission boy. Mais antimi kaka mais to tourner ba mituna na bino obo sengaki to tuna et puis à répondre biso pepele to ça ne awa ba o ba yebi mayonnaise comme ça nazo PC dia bambote to démarrer déjà li solo na biso na mayonnaise. Bonjour, bonsoir mayonnaise. Bonjour, bonsoir maman. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu ça va. Ok, bonne santé. Mouvement est ok ndenge nini puis mikolo ba activité ndenge nini mambo est ok ndenge nini. Ouais, mouvement ça va, toujours évolué très bien. Tout ça ma film est belé, bagage est belé, vraiment bah apprécié, vraiment ça m'a donné le boko. Na équipe on a toujours dans un endroit Mikolo, babi on ne change pas l'équipe qui gagne quoi. Donc Mikolo gag, boutique la moyen mayo, appelle maman Dimitri Ballon d'Or quoi. Moussala Kitoko groupe Kitoko. Voilà, merci vraiment. Bino boyo qui moussa les a bien. Nyon suzo qui ndema pepele. Yangwana vraiment toujours continuer kaka. Tozo kota maka na kacha musino na biso to éviter vraiment. Bambote na bino partout vraiment na ba bonne na biso tindika mwimba. Na pesi bino bambote belé na bosanité na ba boss na ngana rife qui sombe na papi keli na pesi bino bambote be na ba bonne na biso tout partout dans les mondes biso bolanda biso na pesi bino bambote ma ebele mayonnaise mekana ko bisa biso pour nini to ba non na kala vraiment bolingweza makasi na mambo théâtre mais on dirait lelo vraiment na temps au bolingweza vraiment les sous-souté entre bino na bino et ça pour nani kimute amabe kolinga oyeba ko malwa muninga mauvaise foi bolingweza te parce que muno so ko munga comme ce qui n'est nini, on ne sait pas donc tout le na théâtre ma tout le n'ambebo na motema vraiment batini balingana raté donc on n'a pas les choix ils ont la nature qu'est-ce qu'on va faire maintenant donc c'est la vie tout coutane mais to no mona mana kala mona bolingo mo boye mona ba o bazo uta koto boye osangana ba oyo mona ba bolingo wana vraiment bokyo song sa bolingo wana te ezonga na temps oya lelo mote ke sala bien parce que na kala ezala ma so théâtre bandi vraiment bo mona ke biso nyonso na ba sirwana to ki mana banda ku théâtre bandi théâtre ki ngani bandi parce que otala ka bolingo wana et puis bango nyonso bazaki elongo mais bokyo song sa bolingo wana te ezonga te pourquoi s'il y a l'amour s'il y a pas l'amour dans la vie tout ça nul quoi hein ne tous binga ne dans la bolingo na bo mikolo ne bolingo na bolingo na fani pour tout dans la bolingo na lianza li soko pour sa tête tout dans la bolingo partout dans le monde tout dans la bolingo na pululu dans la bolingo na mobiki si dans la bolingo na ba Cardozo dans la bolingo na ba fani na ba Stéphie dans la bolingo na Babou dans la bolingo na Batunyonso donc ce sont mes frères na Modero na ba tout ba ça théâtre l'amour est ali
Mais ça c'est la mono tangité, la die sobo tangité, ba fidèle tangité, pombo tangité. Bolingo nazana bolingo na président phénomène wana kutu pire. Wana kutu président phénomène ya kati. Nazana bolingo na président sai mikolo to komo sur la soki to connaître na film donc to zaki na fikine to zaki na organisation ya président Mundweri to zaki biso tunnel na kuna ki 7h ya ki déjà avant biso daki ti biso to tika cercueil to tika corbillard na cercueil ti na mort to un peu retard parce que organisation comme moi to comme moi retard parce que to bandaki moi installation moi un peu retard to comme un peu na mort moi retard yango wana to zaki na service on est bien vraiment je remercie président Sendenge vraiment na NPTC mobima ndenge ma basaki organisation kitoko na président Sai ndenge ma obsèque papa Mundweri qui bien vraiment très content félicitations président Sai. Voilà mais quand on koyebisa biso na bana bato bazolanda biso soki muté mabe on ezo uta na jalousie pona mbongo to pona succès to pona lo nini parce que to moment on pe même les lobos ko pe même na bagia ko tshela na baninga ba poison oyo tsheli oyo tsheli oyo eza pona mbongo to succès car ndezo sala bino bon. Là moi je ne sais pas mon mauvaise foi muto abota manango si tu as une mauvaise foi avec ton ami avec ton collègue avec la famille et ça quand yo mom to na mauvaise foi na ngana yebi na ngati na za mutema bena mututé batu nyonso so na ba mbeto so la bien ou peut so la raté to pesa ni msumbo te tele msunga na yebi ote yo yebi nga pété yango wana donc to sanga za bon terme na batutu mamba ba poison moi je ne sais pas poison ngana liaka na ngapa batuté na za pa na ngamoko na za pena ba camarade na ngamusu to sanga na bango à part musana biso mususu to mi batela kaka balobi so mi batelité nzambe pa ko batela otela mi batela kaka oyebi mutasa mongona na simazate. Voilà, tokota no mo lisolo mo ke meka no répondre biso na mutuna na biso lisusu parce que to ko yoka dernièrement que vie de loin akufi mais to yebi azobela za malade mais to ko yoka ki akufi mais akufi te mo ani aleka na TV lobi ke papa na akufi te boye bo belé et puis azosenga ba soutien ba sunga ye boye yo bakisani ni pona likambona vraiment ta ke ndeko na bino et puis muninga na bino pe ya musala azosenga soutien et puis maramba bongo et puis na ndenge pe santé zotungisai. Moi vraiment je ne suis pas content de mon comportement bateau avec moi créer l'hormone à Facebook pour et ça la buzz mon robot hier au kango bien uzunga liwa mninga po sana ngoni po ndo tika libanga na mokili non notre frère est malade mais ninga zo kansa to chaka kufi za boy non il y a l'autre ça lundi samedi artiste comédien président Masumu Vinsaka la batibili bakenotala muninga na biso vide loi na ndako na ye batikela ki pe enveloppe na ye bien donc bamona ki nenga sali onde bazo kanisa wana te il est na ba réseaux sociaux parce que tout na pas batikaka polémique ya koloba loba okozana eloko te ce qui mutakufi okozana rien donc personne ne peut rester dans le monde andika la libanga ils ont raté mais kolinga muto asekisaka batu na bandako pesa ke sengo olinga malheur ne pourquoi donc ça on a tinaté au monde qui Charles les années très bien à se tourner na ekutu donc sokinza masungi masungi bien pour te soigner pelo bien années bien sokinza masungi tout ça finalement comme dans la musique à participer dans la musique et on le canons bien. Voilà, siko ndenge mambango te ko le canapé awa to mona ki mama Oliva kitaki na nini et pas moi c'est mon dora que notika biloko vraiment que notika biloko ebele puis enveloppe vraiment ya munene et puis ba tebe ba meka ko lobela ngo ba biki era zaki mo ba ke notika te a vidéo le perso bela ba ko tikele yango te mais era okufa ba koza se ko bima boye à part nanu na yo sana mo analyse à part nanu na yo et puis musalo zo sala o senga nini so ko lingo senga net soutien pona bino ba to bo sala musala ya bo senga net ni ngaso balobi ke maman il va commettre un jour à ça qui ni jour en yede ya Mundweri non maman il va aida batebele donc avant coup makambo na président Mundweri to kenena bakinga kati tout président avant coup wana maman il va kutana maman Oliva ba kutana maman Oliva pesa pe bakinga so ba enveloppe ya bango c'est normal balo bateki rega pour na matanga maman Oliva linga ka vraiment je remercie maman ni mama que j'aime beaucoup l'ancienne première dame maman Olive d'Angaki Mingi donc à sa rapport à comédie d'abord alingano art maman Olive d'abord de nature d'abord alingano théâtre parce que ce retourné a émis presque tous les comédiens n'a pas comédiens non sa théâtre presque
Donc sur 100% il 90% ba comédien. Da autant le comme ndako na yo. Donc ayebi tellement aligana ba artiste comédien ngomoni ngwa edaka. Ezala te ko pour finance. Président Mundori ayebi tondo ki na président Mundori to ki ngata aider même so ba bengi président Mundori sui. Te me les dit malade ici ayebi ça peut na ngam so sala. Donc da kufi moyo aya contribuer donc a contribuer pour na mututu. Neti Charlie. Kana lo bani ngana mona maman Oliva Heda Charlie plusieurs fois. Charlie ki na bangali ma plusieurs fois. Moi je ne sais na yebi. Donc maman est dans mututu. Donc ils ont été pour mututu non. Baza ba conscient ba ebi ke non maman Oliva na ida kada ngana sepela mingi ni maman na linga ba artiste comédien et ça la bien ngana ba to ba linga biso ba soutenir biso ba linga ka bonheur na biso pour biso to sexa bango so ba ko ba malheur na biso ça ne fera pas bien quoi vous comprenez artiste les attaquants qui trouvent dans surtout belle malade comme c'est maman Olivia ka obani ça et ça peut souper ça peut dinte na makamususu vous comprenez so ko intervenir na makamususu mais ernia so tezaka boy debiso boy ils ala ça ils ont quitté ça artiste na biso congolais si tu veux aller un artiste comme tu l'appelles dans son numéro téléphonique au bengier ou bien ngana linga ko pona boyeza na ndenge na bino mibale mi mapeteko tenga na pesa qui est le bobo pesa ka bombaka quoi c'est bombaka donc sur une des artistes comédien tu l'appelles dans son numéro aider un artiste ou aider sur le plan technique sur le plan financier il a quand même bien. Voilà, ce que à part ça, on a et puis binomo on dit bosalara, est-ce que moi association moi pour na bino vraiment, na bino non na musala est-ce que bosala moi association moi parce que c'est un ninga zuli kambo et qui ko aider to moi nini moi bolingo. Pété ces années au président Massouma ça association na biso artiste comédien. Elle pété ces pour na artiste comédien presque tout. Comprendre c'est parti ça va pour moi assistant à bango ils en ba compte ba fait Massouma Bazali ba président Elombe ba président Bodo maman Mindondo ba zebele ba président Modero ba za na quatre association on a vraiment kambara biso ba vimba lio sombo ba vinsakala ba quatre association Bezali. Voilà, merci vraiment. Mais quand on a souvenir ni notikala nango na liwa Mondori et puis ndenge vraiment ndenge bozalaki souvenir ni notikala nango lelo vraiment na motema na liwa na. Dernière fois on a fait président Mondori na président na tournage à président Masebe à Beng Saïb son alemba to zaki nae. Il y a des grands frères dans to tournage qui nae to bané tournage de 9h à 18h. Tout ce qui joue en haut, parce qu'on peut pas conseiller à la monima, il faut tambour la bonne monde à la bien élevé. Mais là, maman, nous salara tout ce qui, tout vandi, tout lié, tout mêlé, qui bien vraiment vient de ça va conseiller. On a joué déjà 3 films, mais le film a soukandé, je vois qu'il n'est pas président Masebe. Après, on a souvié, on a mon écran à l'écran. Tine t'aurais rappelé sango ya malade naïe. C'est pas une maladie en haut, ou mêlé nanda couteau, ou mêlé vraiment été la maladie. Non, maladie ça qui n'a vraiment tout le monde comme t'as piqué crise. Il y a un tournage mon boyer, le bilan on a sali crise. Il a ça qui n'est pas bien, sali crise tellement à quoi qui m'a bé, sali moi vraiment AVC, bah l'hôpital, bah chinois ngalema, timé pour hormone qui a comme les ouais mais ça qui n'a pas maladie vraiment ou mêlé en haut. Voilà, merci vraiment na baboni na biso nyonso bo s'abonner vraiment et belé ba on bo s'abonner te bo continuer ko s'abonner vraiment na site na bino na chaîne na bino Tindika TV vraiment et ça la biso bien et puis ko sepesa biso makasi tozoko bakala liso na biso to komi pene ya kosuki sa mais to tulana mo ba mituna etikali ya moi 3 questions na biso pour to clôturer émission na biso wana biso na bino to kutanika kambala ya sima. Mais quand on a biso parce que tout le monde qui peine ni présence à Israël qui a tiki mambo théâtre et ça m'a boqué ya au salle sous théâtre été au salle film parce que on a m'a boqué et zo pesama honneur moroté par rapport à maloba na ina ndenge bozo continuer car on a ndeni ya na raison to ndenge ni aloba ki on wapi oui aloba on a banini belé aloba qui au salle même pas na ngamo na yambai aloba qui au salle sous ma boquete azobimisa film nae azotourner film nae ekobima ngana nayebi yango te nayebi te soka lobaki yango wapi ngana mona munga avant na réagir na likamu ngana mona ki mutaloba bongo soka bengi maboki moi je ne sais pas c'est qu'il pas nous ça maboki donc c'est un peu ça donc c'est ça donc pour ngai na lingana leto benga ngo maboki na lingana leto benga ngo maboki nous faisons des télé-réalités nous faisons des télé dramatiques comprendre.
Voilà, lelo vraiment tozomona ke ndenge ezala makala bato sono ba ke kala théâtre ezala bien mais lelo théâtre baby mbongo vraiment ezali sous te na théâtre ngo ndenge ezala mana kala mona ka elo mo wele ka no mona vie mo na miki ya bengi mais lelo vraiment mwana ezala sous te théâtre baby makasi. Est-ce que ça solo théâtre baby comment je peux dire au beba ya parce que au moni bateau ba baza o babenga bon bateau baza mainete moni mutu musako na film ba vana zaki tellement très belle abi atenga pena ke saranga théâtre ake sa théâtre a répéter raté on comprend a répéter raté asa ke l'autre côté théâtre bo on mbali temps ba moni ka mona poto et fioza kitoko ba lingi maman même na art on so tia jouer beau rien on m'a dit que ça bogar ngala ngala maboki ngafwa mbali ngana poto donc c'est un peu ça ndenge ezalaki makala on m'a dit muto ebi ko jouer ba tiena place na ye muto zo mériter rôle ne ba pesi na place na ye ils a sous bon développé tellement internet et commis ils a presque partout muto no ça n'importe quoi même aux autres producteurs tout ce qui est là sur internet nous sont là. Donc tu vois pas moi il y avait des producteurs qui nous dirigeaient au Québec non bah non ça le scénario un scénariste azali tout là na ma kitoko mais le comment tous les cas le cas film ba sanga na moi 5 6 tous les cas to beta moi lo moto tchona nini na YouTube qui parle en te muneza tala na YouTube au kangele wapi donc c'est un peu ça donc comment on a bon même on le bosse à danser il n'y a pas de producteurs qui nous soutiennent il y a des bons artistes comédiens ici au Congo basina mi bali so beba joie au ndimati manque de moyens oyo ba rocher les artistes na biso au Congo tout ça ba talent ya ko sakana ti bon ba ministère à culture art et msana wesa au ministère na habité ministère qui na habité sur celle artiste nini na tika artiste nini en général nga mon même comme ministre ya culture maman Olive imta ministère ya culture ndeni imta no la mama ba comédien ba même tibili na ba musicien na mon maman ba tsa ba imta première dame a été sous ministre ya culture pour ngai wana lobi pona yo ba ko tshana bango yeto ye pona yo azala batela bango ndeni pona damata kala wana pour ce na gouvernement za tête ena ba sali gouvernement tête mais neto zala ki wana kala na mona kwa mutadeni azali kwa ministre ya culture et art de roi maman Olive pour mutano la ba artiste et tout na ba comédien na ba musicien ba tout ando la là-bas na habité oh na habité ya Toronto soki ba tshela biso anola na mama ba artiste et tout ko pona yo so ba chama ke mutu mo bo yazala wana ko pona nani mais kana osana mo analyse muke na ministre ya culture ministre ya culture et art mutu azara compétent akoyeba souci ba artiste azara compétent oyebi souci ba artiste aux artistes à comprendre ba artiste comédien ba artiste peintre ba artiste coiffeur ba sculpteur ayebi bango man ayebi souci na bango ine ba mériter sa place wana oyebi souci ba artiste nyonso Congo ils a mieux. Voilà, merci vraiment. Tout comme on a na souka ya mission na biso vraiment. Mais quand on a eu biso mayonnaise, ba souvenir nini oza na vraiment na théâtre et ozoa et puis ba oya ma BP nini oyo mona na musalo depo banda tilelo. Yebisa biso na no. Bana ba souvenir oyo mona na théâtre oyo ozoa na théâtre. Il y a bien ma bé. Il y a bien banana non il y a bien. Souvenir à bien na théâtre na banana monde. Na banana monde presque monde entier na yebani moi muke à part ça souvenir à bien première fois na kutana maman Olive Lembe donc no kai sengo mo pe binga na kombo na Alain vraiment plaisir et salanga na okate o benga mayonnaise ma binga Alain donc mon arrêté donc tala ko une première dame à no talanga donc ça va bon souvenir coquine pe ba voyage tout ça na yi ba goma na mona ba goma pona yi na mona ba Dubai pona yi na mona ba place belé pour naïe donc en plus dans le bon ba no so ba yebaka asale loko mo bu nem sunga mo pina ba moyena ma famba ko kaiti asala une opération na mission na cataracte mo umela makasi asala une opération pour naïe landela ngama mtu ba pe ba yebate na boye pe ile kana ba émission ba tu ba yeba na bangote donc na boye na ngape ba internet e loba mais na bomba na kana mission lelo opération na no mona miso flou mais lelo vision comme normal vraiment ça va pas la maman à part la maman Olive na makamno sa sala et kaka liboso na Fabinae
et vous allez bien vraiment. Ma souvenir à bien. Ma beza kaka. Bateau à théâtre balinga baningate. Ma souvenir à ma bé kaka. La mort de mon père, Nengakufa. Pendant Kufa, par rapport à il sauté. Mais le nom aussi, maman mon amouké. Je me souvenir d'un bateau, Beningaka malheur à bateau. Ça va souvenir à ma bé mon co. Quand la mingi t'a appelé, tout cas, il y a théâtre, je vais vous dire aujourd'hui. T'as spirituellement. Tellement dans mon ensemble. Tellement je suis l'enfant de Dieu, mais il m'a pardonné. Il a pardonné vraiment. À mon exemple, attaqué mon ensemble. Il a rebellé, Alain Bouy, vrai. Donc, le roi a mon ensemble, il a côté de la raté. Arnanga inné. Namaïle Bapisanga na classe on attanga. Ya on nzamba pambolanga toujours dans la limite na ngao da saino. Nous ça sala ngaba na singi na limite na ngai. Openga na sala ngaba na singi pardon. Ba pardonner nga son nzamba be. C'est un peu ça. Voilà, merci. Ne rappelez nga somo ilikamu poto chité oso bake osala na mutu mabete. Mais balobi bino ba to sala théâtre vraiment botambola na ba mai na milangi, ba poudre, ba nini, ba bilo mo bongo tam solingo banda boye, moi nini moi sene obwaki na ngwa mai na wana, opakoli poudre ba bilo mo ya bongo donc ki si ekota mama kasi na théâtre ke ba bilo mo suto zomona. Complexe. Bato bana baki c'est des complexes. On a qui c'est pour ça na ngoni. Ça m'a pêché au art. L'aime sous qui est pas amonika qui est le rose en étoile aux anangwana a bonara as an étoile na baxili ba monaka ngam na sala qui non en media planifié dans mamutu. Et ça complexe. On a collé la famille chrétienne donc on a aux mamba qui sont là qui nangwa. Et puis surtout qu'on a subana nzambe na okela mama. Ai on a benga ba qui c'est pas complexe. C'est des complexes. Voilà, merci vraiment to komi na suka mon bambote puis moi liloba suka poto suki ça vraiment na émission na mission. Vraiment merci beaucoup na ba fan na balinga mayonnaise vraiment botala na ba site on sur nazo leka vraiment nzamba zo pambola toujours c'est ko pambola na pesi na Eko RDC so bomoni bomona ba filmer nanga c'est botel na Congo America TV ya Patrick Mbouya Mobutu de la presse bomona ba gag nanga na Eko RDC na bia na tangi kombo message Chibuchi Boabo na zawa na pe pour ceux qui vous tapez dans Mekra Belle KTV, et maman a suivi côté, souci côté, na zapewana. Donc, ce bout de site, il y a maman Peniel, maman Nadège, na Peniel, na zapewana. Donc, ce bout de site, il y a maman vie, il y a maman vie TV, na zapewana. Donc, presque le site tout na zawana. Donc, vous pouvez s'abonner massivement et vous ça la biso vraiment plaisir. Samba Pambola Bino, Batono Sobalinganga, na pesi no bambote, na pesi Yvonne Kamba Mbote, petite sœur propre Mima Wetu, na London Mbote, na pesi Dina Diquens, balobi Dina Diquens, balobi Yende, maman CC, na Sidaf, na pesi Mbote Bazozali, na pesi Fifi Bolili Mbote, hein? Maman la parfaite, maman la Patricia, Dibé, na pesi Mbote Bazozali, na pesi Galor Bito ce boss riche. Trésor Yaba président mondial Père Massananga Yakati Yebide Solola Venanga Gabito Banga Chichiu bienvenue Kindenge Union des banques suisses Robin Mutambola Beniko Fundu Batu Tubolinganga Bosa la brancher pour s'abonner massivement à la chaîne Tuna na chaîne no pe la minga na chaîne Tindika TV chaîne ko na bosa Risfin qui sombe donc c'est respect Risfin qui sombe je suis là na Papi Kelly et que ça va bien mais bientôt là tu es imagine biso tu imagine c'est papa tu sais qui n'a mis papa mundori mais non na so manzembo yanga moko sikozo bimata karaté bientôt là pour sentir bakonga maboko ça décider. Voilà, merci vraiment TV Zalikambo Ngonga, merci vraiment to komi na suka ya mission na biso bambote ya bino partout vraiment. Moi santé zo tungisa mais tozo sala kande to yokana biso na bino vraiment. Na bo sanité na bo sanité ko numéro. Na bo sanité na pesi bambote belé na vie na pitu Antoine moi na poto akala depuis Suisse. Na pesi bambote belé na bo sanité na Denpiro Matuba MP3
na pesi bambote belé mwana poto atongo del piro matuba MP3 mwana poto atongo na pesi mbote belé na kati ya Belgique mwana bela bambote na bino partout bisika bolanda nga ya dadangu bana na bosani opete na pesi bambote belé bo s'abonner et belé mana site na biso Tindika TV ça la biso bien papa mais quand on peut sa numéro de téléphone numéro de téléphone nga ba doso nga soutenir nga ba pesa ba conseil mamutu plus 243 89 51 53 594 WhatsApp nanga plus 243 89 51 53 594 ande bozu mayonnaise maintenant ba mingi to moni yo mkono site soit dongolio c'est quoi yo que de ferrignum tra pigeon autonomie quoi elilingi apamba mkono le mabe elilingi apambe elilingi apambe nzemona le mabe mkono pena la sans oublier Pombani Astapesi Mbote Paso Zali héritier Watanabe bino tuna lingara bino fo Robino Mundibu héritier Watanabe Fabrigas bino tuna lela bino fort vraiment boza décidé. Voilà, merci na sima ya caméra bilili bomonya kitoko boeza chako na sima caméra chako bilili bomonya kitoko boeza ye talara Tindika TV to kitara mamu bimba vraiment ba machine ba mwinda nyonso kitoko na elengi vraiment arrangement mo kitoko na sima caméra chako ba mbote na yo vraiment image kitoko merci.